Bonjour, bonsoir, cuisine Aniki TV na banda kubisi. Kanyo sobozwa minini komeli mama fana mukolo alelo. Kongolo za peuple nini Kongolo bosana kamakambu nyonso za nini. Bokende kolukisa mama fa. Eza sens la brain. Yo kendo chinda famille no ba luka mama fa pona nini. Est-ce que Fatou Kayembe obozo mona na miniature. Bande konanga lelo aza rechercher na kin kuna na famille ya la brain. Ba ke ko luka ye o kuta komi koloba po sali mwana ba réputation. On sali mwana ba réputation na nini. Nana yeba te soki ajanya kota na sama beleza cause la brain. Nana yebi angote. Fatou Kayembe ne mutaliboso ekoloba. Fatou Kayembe bande konanga to bona biso ba polémique. Bino bozalaka so bomoni film à style abisa le bandi. Boye kaka na ba problème na no bo misana ko sala bo créer ndete lo mo bo ekezongi to boyi. Fatou Kayembe ayebi vie Jani ayebi la brain. Ce qui Fatou Kayembe lobby c'est que ça na China parce que bango ba vendre sika moko ba tournage ba filmer ba de kona to tika makambo bo tika Fatou Kayembe bo ape kutu na soni te famille la brain bo ke ne koluka Fatou Kayembe et bo si la sonie congolais vraiment boza compliqué Kandi Fatou Kayembe sali na film asila ka parti wana obomoni ka boke ko kata tableau wana. Fatou Kayembe a joué rôle na ye. Si la bisalo a fait rôle ke na ngoboye développer ngo. Fatou Kayembe mo pe azana ayebi mambo théâtre aza pe icône. Ayebi ndeni na obeta koto ekende boye. Si la bisalo bo bimise na ba bêtise na bino. Si la bisalo atindi Fatou Kayembe aloba te bo kanga bien. Si la bisalu aftinda muta fingate pe si la bisalu alinga kutu muta fingate aboya ne botika si la bisalu calme so bo ye bozana besoin ba critique bozana besoin bo kanga Fatou Kayembe bo kende ko luke sika bo kende ko luke sika zala mais bande konanga makambo ekosuka te ke musika la brino continue famille no ba kanga Fatou Kayembe pourquoi asali réputation na yo non couple na bino na vie Jani bande banana poto bo banda on internet tia kufi na internet tiro kendo senga pardon na pa ba bo kilo na yo na internet parce que bino boza monde couple internet kenda bongo bande konanga to kose la Fatou Kayembe makambute botika sala ata sala avanda calme s'il vous plaît botika Fatou Kayembe calme soki bino bozo koma na ba commentaire bolinga Fatou Kayembe te biso ba bakuku tozana tolinga Fatou Kayembe mafa tolinga ke makasi ajuaka kitoko apesa biso makambu o biso tolinga ka ba wow na kacha SB mama fa pesa ka biso ngo botika mama fa calme alobi kaka vérité nde soit kaboy vérité de chuba ka lwa mbeli ba chuba na mutema la brune wana njoto wana mai na makilo ka pe pasi ne konanga tubela luka famille mbali na pardon okende pe kotinda famille no bakendo luka maafa na sens nini bakangisa maafa na sens nini alobi vérité etikala nde vérité malgré toute vérité n'est pas bonne à dire mais kotikala toujours vérité biso nyonso ba oyo toyebi ke lelo so evie jani akota na sa mabele eza cause na yo oboma ye na comportement na yo na mobali ozwelaki ya mwana mokie akoka te susi bandeko na nga eboma koleka muntu aza na sida bandeko na nga eza somo na Fatou Kayembe bazolukise na famille à la brine olinga Fatou j'aime commenter au première partie na yela